le tema vous comprendre que Karine Mokonzi azan de ko avant na bino bien muto sala nini mabe so Karine Mokonzi olimbisa na ba alimbisa parce que alimbisa eza vie ninga muto comprendre ozali au moins ko tema va comprendre que Karine ozali bole kana olimbisa boni mwana la wazaka kwa maladie fi père ko senga nini mwana nga maladie fo na boye baka ete nai moi za kwa likele ba kwa likokolo nani komone nani alwa aza kwa ndeka zamba boye kwa janvier mwana wana Karine comme poubelle kina bango so batelenga ntenga ni makamba skena sele simbi te bayepo bayebi ke bashino bako yamba bango bashino ba motema malamu se babeka bayambi biso bazotala mate atala ba émission un cas rezoko kate bosunga bango ofinga kaye oloba ba biloko oye mo avant na sa motema babikete yi akofinga ngate boni yo ba BBC azana sida yo pe obinga ke ça so test BBC pour ça test à sida okola sa BBC ba tata ya bana na ye oza le kinga somengo a vrai ou bien innocent c'est que boa ba le meilleur té côté li muté poni nté boa ba le meilleur té donc il a fallu dans la oui na clair innocent a fini muté ayembi nzembe na ya pisken penoza fe na nga bilo mususu to la tsaka batu té oza ya bango té ken oyebi ma musique so boye ba musique ngo bien té yo mona beba okufra lokola ba mbola banzela Solo ma site, ce total ma site c'est 001. Donc tous en number 1 Mokonja bas, il y a 001, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé sur le Libiso Marambia. Victoria Télévision, Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Kotozo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Baloba JB Kumaluta le pétrolier, à Elbiso Victoria TV. Donc à l'outa continua Victoria Certa, amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'abord la confirmer. Nana Roboya. Donc biso tous s'abonner massivement. Nandenga idéologie ba européen botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'abord la nenga indusa Victoria et Certa. Amen. Votre fidélité nous rassure, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Moi, c'est Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. Autrement dit, la fille qui dérange. Vous voyez que ce n'est pas déranger. Alors, concernant les actualités, vous voyez que dans le Karamuto, le Barabia, oh, peut volinga rappeler minimum tellement la makambo pena lukela biso mamu lukela biso mutuboy. Alors aujourd'hui nous allons plateau na mamu muluba toko solo là photo yoka ki po ba nungu moko boy fallait déjà dans héros na IP crime to ebita libana neni toko solo ngo évidemment actualité lelo boye ya ba wario na batu ya inonsbi par rapport à nzembo ya Hollandi comme on reçoit la vie na internet na mona rappel le maman suspect maman Karine le 4 ans ba na membre le lo ba ko finga Karine moko ba ko via Karine Mokondi ma caméra vraiment belé ya ko sola. Merci beaucoup na gisolo ya ma caméra, merci beaucoup na Darcel Izina montage et à mon boss JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas, le boss est très très charismatique. Merci na maman Belgique Léa il y a 2 hein, ma maman chérie merci beaucoup, maman Belgique 4 merci beaucoup pour la suite na bino mamie depuis l'Anvers, maman Yvette Mbia la japonaise batu bonne belé à 200 depuis la Suisse voilà M95 qui a recété de ces moments François Mambiboza ebele Beka Bernice qui faille et là qui na nous bongo de wana pena mami quoi voilà tous ensemble c'est la famille chinoise bana membre ba autorité donc Karine Mokondi papa Feli donc ba bote mi wana tous na Mamou Boni. Oh, j'ai mal libellé. T'es ibélé. Ah, j'ai maison au Kabongo. Ah, ok. Libellé. Nous avons bien par la grâce de Dieu. Tous les les 15 déjà c'est bon. Merci à président Fatih, Béton,
yo limité c'est bon na moni bato ba kufaki victime ya martyr école le jour ba sala marche yo ba za enterrer bango vraiment merci à président Fati Beto et maman Denise tu connais bombi boye est la sikole ndé est la cigarette na mikolo kata na kati bon tena mi kata fana ke prison pour la prison ko tio gilet ko tio boyo mo mi kata no mais mutabo mape na prison te pe na kota pe ka prison te. Voilà, na yoki ke na ba fundi yo par rapport à émission mon bosalaki oyambaki ngai na plateau. Alors et sali ke na ngam na yambaki yo ah oui ngam na yambaki yo na émission et sali ke marambo lobaki ba porter au plainte et pas ndeko la biso Sandra Line na ba beauté. En fait, na moni convocation mon côté. En fait, yé mo kam datinenga convocation na WhatsApp pour na malhonnêteté yé mo tinenga yé mo soda atinenga convocation. Tant que convocation bon na talipé oh. Est dans cette de rançon. Ex-danseuse de rançon. Elle est chroniqueuse. Ouais, ex-danseuse de rançon. Moi je suis pas ex-danseuse de rançon. Maintenant je suis chroniqueuse d'internet. Mais zanga été be muluba baluba c'est mamchala mwana mamu national muluba tout le monde doit y faire des signes sur rançon chala ba benga muluba c'est que fait ex-danseuse va luka ba ex-danseuse c'est ba mamu pour ce que pe na YouTube mamu baza tellement belé so mamu wana ils ont pas adresse na ngate en plus moi ba lo bolobake a fait des recherches dans Daniel Massaroté dans Daniel Massaroté Nandeni dans Daniel Massaroté nana bête papa so papa mukuna avec ba tira pe a fait des recherches te akele ba benga pakasa na sambi pour benga ki nini avec Pascal Mukuna so benga papa mamukom adresse à mamukom wana la non ya po l'état bengi ngai donc yo comme solo tinanga que est dans cesse de rançon ma papa comme pe mamute ba comme ni madame Muluba toi tu es quel col ngai ngazara mongo mongo pe mongo c'est ba ke ba mongo bon ah OK donc c'est que kokanga ngo ba sala bango lelo OK ko se présenter mais so ba tine sous deuxième combat et comme 2-3 fois ba ya ça se ouais mandala mene so mandala mene en fait obo mandala mene te mandala mene so ba oza identité na yo bazana ko complet et nom de la famille adresse na yo pour moi na parent na rosa tela na za chebiso oye bazo mamu ba fundi yo ba foka pe bazanga na famille baza mentelo ba foka na pe ba yana nga ba robima ba mettre pe bazé be ba robima so pe comme niveau yo lingi yo koma donc si yo ota o mo kata musofundi mutu mo ka po mo na nga na télé obi mutu ofundi te na nani mutu ta muso peut-être ofundi te au niveau yo mo koma be akuna ko dossier mabaluka mabaluke la yo nga so fundi nga bon problème ezate yo fundi nga pona tuto ko eloko bo bongo dossier ya babatu combien bakoya yo finga tango sali réputation ya leader nani papa chéri Jibem pena mukulumpa OK leader oya mufube leader oya tosama partout par-ci par-là azana bana oyo ko boko la biso mais yo osani ofinga kaye oloba ba biloko oyo ye mo avant na samutema babikete ye ko finga ngate otika wana te oye pa Kofi Olomide à Brada Koraman. Au bani Kofi ngagwa à Brada biso to ko vele Kofi. Tango ba bongo didi so na poste azana sentiment lo ba comme yo ba buzo ba bongo ko papa bango. Moni tango la oyebela ko mamulu ba yo na ndimete ga wo pesa bis eso se pesa vandi amono to papa bango na kombo ya buzo ba. Esi ba sepeli na yo. OK. Bongo na ndana bete ngaza mo alisuma te pouvoir en son na mona ke mon papa. Na bimelo la musique mare papa nanga botinga pe sona papa Samuel wa tikanga asa sa bela mama nanga oza États-Unis d'Amérique wa bota mamulu ba mona isenge na katina wa ville Bokeli leo siko na vandi bo oh ba komba wega wa mtema be siko boni yo finga Anya Star
dossier que yo mamu na dossier no comme fundi comme lamsa siko ba dossier ba to lamsa okota bango ba bango pe balalité boni yo finga anesta boni yo ba BBC azana sida yo pe obinga que c'est so test BBC pour c'est test à sida okola sa BBC ba tata ya bana na ye omoni pesi yo tam so ka sa bat ba otino ba kondu yo na erreur na dossier na ngezanga mo yo so na combien de dossiers ou alors le mettre tendance c'est dibinga moto na ebisi bino nga tunika question un peu comme je me malobaki to mona benga figurante boso oza figurante ya mabe ni moto sa clip bana mambo mi figurante za mabe nga na figurante pour na bina pété pe ko bina ata ba tu su parce que ba bo ba bina ko bina te benga bo ba figurante so na lengo kitoko na bi ko bina so benga figurante e comme message bima benga figurante ko bon oh non yo moye baba procès na yo po finga bato yo kasi ba dossier lali ya bato baza ba olamuko na ve madiluku to olamukela yo na ve pepe kala ko olamukela yo voilà donc nous sommes avec Moulou bato me café ko sola na Congo Victoria. Je crois que Willy m'a invité ça la plaisir n'ingotel absolu depuis Dallas. Dani Mouyeng l'homme du milieu depuis Paris. Mon artiste Emani Tosh qui na bango bongo ba playback na ba Suisse Tambola Emani. OK n'importe tourisme te fallait même que tourisme te sala musala. Félicitations à Emani Tosh to continuer na émission la biso. Le lobo les la chroniqueur Moura Mobali. Azalaka la Karine, alongwe la Karine, a confié la Karine, a ça il a pris des missions à finir à payer. Mais tout le monde est brusquement, sauf que aussi là, comme on est René Abiri, a zongi na TV psychologue avec aussi la Karine me dit pardon. Étant donné pour ça mutu oh ça la monde mutala kapima kampingelega kwa pe na savoir vivre. Est-ce que bana membre ba chinois Karine ne mokonzi ba tout ba soutenir Karine ba ko nzima pardon René Abiri na makamtu oya sala Karine nga Karine. En fait, j'ai mal au bango biso tout aux abatou tous à maina maquilla tous à même sang. Quand on a pardon ça non ma bête. Mais faut ba pardon moi yelo mo le king fallait pour le bas. Nakoki nanga kolimbisa nanga yo mema kasi nde makasi ezati makasi ona limbisa pour te makasi oba fali na lo makasi nde ezate boni kisi nzoka sala 7 ans asenga fali pardon mais fallait ibi que pour masala ayebi ona ngote tant fallait ya sabi ganini kisi nzoka na problème nete kisi ndo asaini a fête là quand il y a René Abiri a fini un peu trop bah peut-être que moi fini à BBC peu pour nanga mais Abiri au moins de l'obanini ma etola kaka esika o nzelo esani ekende le thème on comprendre que Karine Mokonzi azan de ko avant na bino bien muto sala nini mabe so Karine Mokonzi olimbisa na ba alimbisa parce que Karine Mokonzi pe a fini belé ba mo sani ba mo olimbisa to mona asa fitting na Kofi Karine Mokonzi akata Kofi te abenga akata afinga ni malobanya le bana télé pour so ba kofinga dans na fingi yo bana la finga ze le côté za boy afinga fa na le ba yo de minga na miso tira ba miso na ato mona benga ba Sophie ba nini ba Sophie za Kofi ekena boko mesko asa fitting na ete asa fitting na ye yo to mo pelelo babeba na ekiti otana beto mo pele bi Karine Mokonzi so na wata eza nango biloko yaka nango ndeti nga pina pardon na mutasenga pardon que reconnaître que asali mabe balimbisaka mais avant limbiso bongo fo ozana na pénition Delan bawela na ko limbisa été ko to mona ba commentaire ba chine ba chino ba bito boy ba ngo ba limbisa ba ka kutte to boy ba limbisa eza vie ninga muto comprendre ozali au moins ko to ba comprendre que Karine ozali bolé kana olimbisa même si on prend de ko le ka bolé kana olimbisa a comprendre limbisa René Abiri maintenant ma sengi pardon ata olimbisa le loté o ba pardon mususu dans le ka pardon ka bene miso ka bosi na lo ba ka miso bele ninga ka miso bele offi ala bi pardon mususu o ko senga nga pardon o lo ben kana munoko to so muteme bimite soki abira o senga Karine Mokonzi pardon na mutema na ye pena a propre cœur na ye pena bikena bimisi pena voix on a mis sur votre
ya mbimba ke nasengi Karine Mokonzi pardon boni mwana la wazaka kwa maladie fipe ya ko senga nini mwana nga maladie fo na bo yebaka ete nani moi za kwa likele ba kwa likokolo nani komone nani alwa aza kwa ndeka zamba boya kwa janvier mwana wana boni yepa oluka espace ça nini oluka senga parce que Karine comme poubelle kina bango so batelenga ntengani makamba skena stele simbi te bayepo bayebi ke bashino ba koyamba bango bashino ba ramotema malamu se ba ba ya biso bazotala mate atala ba émission un cas réseau kokate bosunga bango so bofunga mutema bana mamba vraiment na part na ngapi na ndona be mamulu ba na ba chinoise ba charge bolimbisa bango le bo comprendre que oyo aza Karine le pe ni bo comprendre que oyo pe ça ki bango soko yana bango na ndapo sa mbonga kenda te yepela nde aza bongo nazo ba te suite na ye ko ali moi comprendre que non na ça na ngasa la bras de fer na muto basala raté yana bango wana yeah moni suko mo pecha baba to libulu kwa ba $50 ba $50 ngo penda bete poto ko tuno to su $1000 position na journée neti ngata nda bete na sisa nanda bete ba poto limbisa anniversaire nga le 29 août obebisa combien $100,000 nga bebisa na ngata 1500 nga mo na journée nga dépense na $50 na transport de plus cher te bien sûr oui transport de plus cher dans la journée c'est à $50 oui au sala non $50 Congo suko comme combien yes $50 Congo to kititi to na 100,000 mais to kititi suko to comme na ba 80 quelque ba poto bule sorti de ça ba 200,000 francs Congo nzoka ko mai deji kompo que non ka boit na nego sila deji kompo suko bibi so na $35 suko yo mo pesi $35 suko na to da na 200 wanongo yo mo leli vraiment bolimbisa baza bandeko ngalinga muto asengi pendant comprendre que ça qui mabe mais ce que mamuna makamona tout bon monte que là pour pas trahir héritier pour pas tout battre ba cantonner comme si na minto be Karine la première héritier ce que y azakana héritier jusque là mais tant moi c'est dans ce que ba pardon monte et automatiquement trahison mon peut pas hériter parce que c'est la pouga totori na tembe pona bota mane jour moko les 29 fois là ouais on a vu na to fetango le même jour marié à comme c'est quand même na wenge pa ata na voyage abi ke nga fila fete na mamu même si on a voyage ya pe na hôtel to vanda président parce que mamu fata ma to ke biso na miss mago ça peut son namba ya na réseau sur Luanda vraiment wata abi ke wata so baté itatangi to mare bon pour ça kana bongo mais so fandi na ya rapenda tembe mais héritier ça ba compte na yena Karine ya babiri pe eza ba compte ranki na bona babiri ya héritier ça na Karine ya Karine pe na babiri tant nani ya big déjà volonté ya kosenga pardon et sengi pe ba te belé beba sani ba kosenga l'autre mona ki pe ba ndoko belé bana finga na Karine Mokonzi moni ke le ba mo so pona bien na Karine wana si ba magali kongolo ouais asa ser na ye aboma pe baboma muté baboma ba wala pe mobilité Quand tu as mobile, on peut pas la bisoter. Mon pas la muto alliance à te. Comprends? Mon peut être sur la carte, mon pas le rose à mon zémiate. Oh, bien, le roi m'a kenné quand le kéma béco soit. Ate. Tout le barama muto monaka. Mais tu vas peine à barama man pont. Et bien, je vais se bénir à bon la monde de musique. Bah, et puis, maman a biso bien. Maganaza on rôle le baté que baza boza bon on est ça neni oh mais on va magal comme les accords danser puis la maison mère yo yebi pour que na petit na voyage puis na ba na la mboka mungu adaka danser c'est là oh papa pour ni na pas le passer mutu bon mais ça la sa vidéo ça bien j'aime ça la sa vidéo ça bien j'aime manga ya plus pas la wengi boza be pour ni non boza ba 12 boendeni changer pas cher on comprend notre abonné ko bimisa mais ils allaient passer mutu na minto achene da chama azape na ngambu ya la baron tete so za charge défense so za kanal moi tozani pena ensemble le loboye olandi ndimbo ya innocent et ça makamu nango et bandi ko beta dans moins de 4 jours 5 jours alors qu'il y a déjà 4 millions de vues et belé le ba wario ba tela non ba ko kota na YouTube ba fouiller oh innocent asomba ba vie côté pe ya bata innocent bien bon dit que non asomba vie ba ke pa côté bata fali pe asomba ba vie allez ba chaîne pe ya Capace TV ba te pa c'est comme y pe asomba ba vie affaire à consommer ba vie wana
mamuluba yo ko loba ni Peut-être va pour vie hein peut-être va mailler na biso to réfléchissaka je me ma bloko za to la lango ba lelo ti lobby to la bon parce que neti nga na bi ke naza tala na ngamba mona telinga nga quelque chose na ko tata envie wana eza ngam na kanila ngo mais ko soma vraiment so eza le kinga soma ngo vrai ou bien innocent c'est que boa ba le meilleur te pourquoi vous avez meilleur te bozo somba linga bo na papa fa na bio bimisa taba ba incarne bino ba ta voter ta bino so ça peut mo c'est peut mission boy o senti que mission yo mo songo za makasi mais o te la life mais mission mo o satana te que côté vie oui songa bon so boza bon ba sali bon na côté li mutu te poni nte boa ba le meilleur te doit être affalé dans la réunion oui na clair quand mon nom na ngamoko o malubo na ngamoko yo mama bongo na wangala so que ça fallait sombi ba vie ou bien innocent ou bien so que si ya capacité boza ba le meilleur te faut muto bima na force na yo muto kino bundela ngo ata sans vie mais ça effort na yo quand tu selon moi ninga ko tata sans vie ne mais tata émission ta plein mon ata $1 mo ekota ki fort na yo ngwana sali mais là te ka to so ba se ba mais c'est biso to gagner bino to biso to bule le ma je mène ba beto to 10 kilos avec 20 kilos c'est que o makasi sko na ndenga mabete boso ba vite. Mais tout le monde côté kuna boye Kentiana na makambo Hollandi et tel ta faire rigolo te ko ba la faire rigolo ma papa na bango a sali ba mission niveau démarrer sur faire rigolo pour makambo ya innocent to comprendre innocent a fini mutute ayembi nzembo na parce ken penoza fe nanga bilo mususu to la tsaka batu te o eza ya bango te ngana za a pona okota misente pona ni te ponga na uti na mona musique ken oyebi mama musique so boye ba musique ngo bien te yo mona beba okufra lokwa ba mbola banzela boso kofunda okangsanga na bimalanga omona beba moko akufia jemima obiti na kufite bo batu bususu to finga nda bete ngazanga makaso finga ferete nda bete na makaso finga falite nda bete même si moi no ya biso innocent lek na biso leo abongisa na mosane obenge mwana obenge le mais ça leo mais son na bota moi âge na ko sa 30 ans bota moi ko innocent bota innocent non yo 30 bota innocent na âge so ko innocent 5 ans oh yo si bana baba na 13 ans ko mona bota boti mwana sa akosi 16 ans ngana petit na nga to bota boti na 13 ans mwana siko âge ni 9 ans 8 ans oh c'est combien de mois na te à la jeune leader to boite alors sa fierté à biso mais combien de mois na ndete mais alors oh maintenant mete na tang yana nga pa ko bota ino so nga atire nga libé a bota na âge na yi alors même si innocent alors non leki non na biso ba âge donc azuno di pom kala mingi te na mete so do ba ko bota to te oh jemi mangam na loba tonga na sa si c'est innocent ta biso ngamu na loba kende maman do kindi bien ba vie na bango talinga ite ba sisla bango talinga te mais nga ba na siseli boso na bango oui nga ba na siseli boso na bango to ça nini to mélanger innocent ou be fal to mélanger gaz ma to be faire non to kiti ça ba limite un jour peut boba quelque parce que fallait aza ya oh te na maintenant que so ko bota innocent c'est fallait pena ko bota pe innocent innocent ba na je ma ko sisi na mama bosko azana muna ndifaliti to fola yemba ekachaka nga mama bona ni amude muzanga na de ezokoto solo sama oningali go ozati ba mo kala obiti bela bo to compare to tiko omoni siko nenga mabete to tiko compare bato ba yebani makasi na baleki wabi malelo innocent pa yebani ayebani na boite innocent yebani alanda mi combien innocent peut so bon na boite nini on a superstar
abimaki meilleur il a 2000 combien bon t'as ce qu'on a année ni noir bah 2000 combien bah 2015 bah 14 bah 2015 ouais il a 12 ans sur quoi bah nager là bah macrosis est-ce qu'on comparer parents dans le fanto c'est pas bien ça bah bon diminuer biso artiste fallait artiste ne sont pas artiste on a artiste en beau bah artiste bon moi tout le monde a osé aller car bon mai à thème ça n'a pas c'est pas artiste tout bien à biso sera bongo te problème on ça te bah nous on est nana bête de tout le monde bien nous on te et là nous on te bi fallait aller qui wera faire aller qui jibe bon Maman, vous faites des plans ou quoi? Vous êtes malade ou quoi? Vous êtes des imbéciles là? T'es pas comme un film marquant. D'accord, même un boum, un film bas. Nous disons que ma qualité, mon sang, ça va falloir, ma fille innocent. Innocent, moi innocent, non, bête. Si alors là, si ça fallait qu'il innocent. Ce qu'on a dit, fallait bête. Amen, on a pas ça va tango, mais on a pas ça en effort. Mais la gamme, tu dis. Mais la tango. Oh, nana bête. Je m'attends à voir ce qu'on a bête. Tu vas encore déjà salé, hein? Tu n'as même pas encore. Sommet moi quoi. Moi de moi côté là parce que tu. Ah bon ça moi ça. Tu là parce que tanga aussi parce que. Moi ça tanga aussi. Maman peut tanga aussi 1000 francs. Tanga aussi 1000 francs. Mais on a système mangala le galangote. Au système manage. Oh mais. En pleine émission vous voyez là Mamoumoulou bazo mais la tanga aussi pas pour ça comme au Congo. Tu la sala la mère veut pas solution mais le mère va pas la ngotada. Et c'est boloté. Très internaute. Aux amants andeni, mon foko maluta. Ya. O meti ko kwa mai. Oh mon andeni, faut me la blogo. Elle père ya, asati chibilité côté. J'ai mis maman pour la mission, bon moto maman la mission maman mbote. C'est mi fond. Bon maman pour la mission na muso ko na maman ko maman mbote. Mais moi te non il ne sait pas aussi nika. Bon ça ne sait sika mon na pas ne. O be fallait tata mon na côté na lobby bien pour na mon na pas ne. Anga ke na randa ka weka na pas fina sege mini maniata. Bien sûr répondre on te comprendre que l'unité que na ba comparer ba ya ba ça. Ah oui, na ba ko dossier ouais fallait ça qui tire. Regardez. Mais mettez le bien ça là on a bien maman. Afali. Voilà. Ana nani? Musa gene. Sama. Você soube? Onde vai baby que chica? Chica, nini? Não me passe ninguém na bolinha. Tela, olha muito, adorei. Não mostra fone mano, olha na bolingo. Falou muito mama bem. Falou muito mama bem. Falou ele sanga. Mutu se moko tala bande tebele abaga tali nami kata tata mizuzu pala ilinganga nageleta komona pamba sikoisamu nakola na mabele Ola fali asa le meilleur na yo pe ba pesa yo wana wa motema grâce ya mwana ah c'est tout vite ça le retourner kabelo te mwana nga yemba ngonde fort en tout cas Mamoumoulou va faire ça nini na nini kiboko mama kiboko wono baba kiboko mama allez pita papa moi jaloux ti so ino sai so nini Hollandi après ça que so nini na moti ko nini ni pate ya kudia asekele akaseko li pate ya kudia ya mama wana Elisabeth nyoka nzinja koti est-ce que l'on a mort franchement mes fans a quitté na seki parce que l'a invité donc avec tu l'auras pas amiqué mais ça ouais allez c'est lequel après ça pan lipate ya kudia ya mama wana Elisabeth nyoka nzi yango pa ko mapengo akoya mama yadi ale sekele panja selekele makambo ko bi mundi basani ale panja selekele makambo e bandi yongone tozu wakani franchement
franchement ndako mabe te bato pena oyebi bamamo oyo fazaka dele na mboko bavérité mamaza te mokobi na bini panza selekele makambo ebandi ya po ale selekele selekele ezaka loli libate ya kudia en tout cas bafan na inosbi aussi problème po bi aza mpona balifan mpona bana kaka mpona bagénération na biso oye bato balangwaka tro na bachece oke kari club papa mokolo akobina bongo te alesene na veste atie boye papa na tie boka namoni pasi mingi na bolingo na yo nanga edo chaque 3 minutes sala na ngai bien ata lisumu ezala sala nango edo oyanga salaka bolingo wapie awate soki bolingo te falie pour il faut le tenir plat oui torché pas katata mutu vraiment affaire innocent na fali ezokende mabe makasi d'artiste na biso boboma moto bosala biso de la bonne musique bosala biso de la bonne musique laisse là bosala biso de la bonne musique ozo comprendre bosala biso de la bonne musique totika babiloko donc biso point de vue na biso biso impoli na tv ekosala biso bamaka moko boye réaction ya mboko mona ngo mosu abimi impoli mais alobi bavérité oyo akani ekolo te pa monike ekomi kokende mabe ekomi kokende mabe ekomi manquement moko ya mabe olingelaka mwasi otangaka kombo na nga na kipaka ye te olandaka nga sikoto koloba bongo na tout siko ofali alandaka neti innocent na nini nga force pepe na mona te akeluka ges mawe te basala bale sekele na bango selekele seke makambo ebandi aboyeboyela biso soso bini lisusu lipa te ya kudia ya mama wana elisabe ya nyoka nzinza koti abimi na malembe biloko bamiki tolemba kasi yango bosiko boyinosa biseso nini ale selekele toke boye mwa mokeka atia boye non mamuna très cher téléspectateurs basa bobo to comprendre que niveau ya fali na innocent ta bavi na bango wana etali biso te totala bato babanda baza les meilleurs donc c'est que osala pe ke bongo po innocent pe a devoir fali respect par rapport à banda pe carrière boni ata boza ba leader to misaka $1 million koleka JB ata ya JB est-ce que yo moko pe avana non yo moko raisonner elwa gesi bawabeti mokolo egogo yasi sabituma noki te omoni nga sanda kesani apotaka plainte yebola afinga yanga bo monaki te yanga nde eza na gilete tomonaki ntango ofingi mamosu olobaki wana mpe ezalaki mabe ezalaki touchant yanga nde bobaki nazalaki kuluna ya shege mokese biso yo aloba mokese biso yo Voilà. Voilà, merci pour tout. Pour te chuter, ils ont l'internet. Ils ont l'internet. Ils ont l'internet. Affaire à Peigné. Peigné, la zone où je suis dans ma camouflage. Na frère Mike Kalamba. Peigné, l'enda bête coqueno musirate. Peigné, ça pour ça bonne mobile nae. Eza, eloko moko za simple. Benga mobile na lingaka yo. Tozonga. Na eloko za nango simple. Ba mi da trop ko ça peut-être alingaka mobile nae. Eloko est rapproché sur mobile. Alingaka mobile nae trop. Faut comprendre que Peigné alingaka Mike Kalamba makasi. En plus frère Mike Kalamba, au moins loko te ya. Linga ta basera ya groupe na yo ba makito surtout za pembe wana waza rito ata vie claire bo ala rito linga na ta ye bala ya ko détruire yo te OK kaka komoni musika Mike Kalamba papa nanga o ana ni États-Unis tamo c'est États-Unis niveau sambusa est-ce que yé plana be de Peigné
mwana azaka ya mama mwana azaka ya papa te poto isa donc expliquer bato nga bokola mwana nga ata papa na pesa mbote moi même na bokola ka mwana nga o mwana azaka ya mama leo bomenga mwana nga za nga ataka nga ndoko na bala na mateko ba tana koyi na kata teka se bu yenda bimina ndoki nga ba esprit na memela mwana nga Daniel ateka no mafuta asaka banini mafuta le peka $500 yo ko traiter mwana note avant mobala ya fo benga au secours yo mosani traiter na gouvernement pas américain pe ça fait futa pe bana oh bon pe na tika bilo yana nga za na bana azana États-Unis azana bana 5 hein nandanga beta somba le pangu na na crédit ya mbongo bana sako koto na musana si vous prenez mon cours à biso si on a posé 12 000 au fixe notre fois mais kamba et sopine yo pour yo mo teka mafuta yo mo za compte bancaire na yo mo sala ka yo mo rapina pe maratin yo mo na za bongo onini compte mbani ya bana mibale so mibale zali siko boni ma avant mai kamba ya bala ozana compte na combien wana oyo mo misopa biso bino na mairie bomo ki bondo kezate mais Afrique ki bondo kezale la na tiku na mbasa ke tina Hollande mbasa ke tina Suisse te po exploiter mwana miso batuti ongole la mwana pourtant ba milima bato no sobazana intérêt o batala mwana e kwa ya solo mwa kaka yo saki ko o pouvoir mai so lingi mobile no mai kamba po akitoko mabeno eliani pardon ko bimate kamba nde fa mic pe ata pa ta pe boga eliani pa bimate eliani so eliani ko bimate Moïse aza posa ba mosuste o le ga pasteur Moïse et la frère Mac monter la baronne de leki to ko hamburger oh chocolat mais c'est le roi mai bon le roi na ibité ata mundele ngo ko linga mundele te na pofu na bino fama kamba ngapi na ngapi ka leki na so be otino ka nga ndaku esala ngo pelote mamu bravo c'est pas bête non la vérité fama kamba o ba basi manga kiko na tenga na classe na ngo bon sango o te pe ba mais bon sur le poudre sokuto opofrenga yemwa passer John Albani apofra moi ça ndumba keni moi ça za ndoko libala alinga nenga ex danseuse bo ayebit ayebini elenga liboke na tuka zimbaloge denga lobi kaka na bimena ya monewe yo ba uzara moi ça héritier héritier wa ebele héritier wa tana beti ta mobile nga héritier makusa to bola kala voilà merci beaucoup vraiment la souka très chers téléspectateurs c'était l'ambiance avec Mamoulou babo comprendre kate biso ka tenga mbongo wana maître Fok Mugara au moins le kanga Golan mamba fere même da bimisa ka yena maître Fok te na mo ka to ko maître Fok na sala bimisa fere biso ka ngala ta ka ba vie oh yona ta biso to ya sur la mamba site ce total mamba site c'est 001 donc tous en number 1 Mukonja bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague télé loi sur le biso makambeya Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas Toyoka Yoka Baloba JB Kumaluta le pétrolier à Elbiso Victoria TV donc à luta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total Victoria TV où il y a les boss les patrons JB Kumaluta ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble sida bilele na ndenga ilusa Victoria certa amen chiki